absence ebele na mboka au sala bien te ta sikondi ti batunaye ebele bazwaki médaille ya zu médaille te tout wana ezo toucher ngai donc avait azongo ko to ba pesi ote toujours dans na biso to bana mike to zela bana mike oui il paraît ne na yo kai c'est que yo ebende ya Congo ngo basi obeta ya Congo na ya pamba kasi nde kana likolo ya mupepe nde to yo kama solo ke ba pesa ki ba père ba récompenser ba père mais parmi ba père wana jibe pas père nani jibe boba jibe to matato kitaba ta peka ba grand frère na nga bokanza te na bandaka kana nga zalo ko room tout monde nga na tunika question te nga tunika question est-ce que ba jibe na ba wega ba ba père ba grand frère na biso ndenge omona ba ngona ba ya omona ba wera yo mo mozo luka po album na yo esimba o toni yo mtana besoin ba vérité lokola ye na vedi lukure mana oleka te nga lokwa na acceptaki et comme ebe lokwa moi nga na telemeli vedilu oh nga jamais vedilu vetex na ko telemela bango te na vie ata vtex ninga sali mouvement na yo wana lilonga na parler na ngana limba lelo bango ba kozwat na lingi sujet wana te donc c'est tout à fait normal to si to koli to komba mikolo biso to 8 ans pour te payer ba parler ta na biso ba succès tout ça là ko ba yiba bango o ba kemi ko ba vtex ba yiba o yibte ke Golbert mwana nga na konyeka continue bon ndaka ba musicien oyo baleka pa nanga bazana ba orchestre belé tali belé neto kesen neto kesen bana otam neto kesen natangelo kana otangelo moko te tangaka mibale ozaka besoin mibale natangeka ka omoni teka azai pa werati omoni ketchup abeta pa wazeko drummer o ba benga virus deko ki na continue oyebi Papi Kalombo azaka na mopanja fali na gauche na ye. Salut la bino surtout vous c'est na www.clebois.com bomoni déjà Isa Freddy Akimbe malgré elongi na ngai Isa na moi maladie donc je suis malade mais na tamboli kaka na ina limité industriel na 14e rue ko checker masolango ningi beta mamikolo yo Pepe Khalifa Rosala ça dit Farozala parce que makambo yo ndenge balobi ke Empire Bakuba ezongi est-ce que réellement ezongi to ebité bomonaki confort na ngai ayambaki papitex alobaki o ya kokai koloba mais depuis babandi ko beta absence ya Godé le Fombo ezomonana Godé le Fombo tika musique to ebité Godé le Fombo sala nini sikoyo to ebité to yeba on akati awa là vraiment amoni mamoko tonton Banda de la nation et puis Papi Guéné même Kolo na boire Bassi parce que ça moi na bango donc Pichu Mangaya chéri à qualité grâce à la reine Sandrine Mupende elle puissance la patronne pour ni TP na yo pe lisusu Kovo V24 l'international et bienvenue Ndombe na yopi mususu na zobela mikolo Paola Schengen London City maman la prince Flabel Winnie, maman et moi na bongo, il y a maman na biso Nadine, moi di Kassamba. Oh yo bino mouno surtout pour comprendre maman combo. Après on a ambulance goya. Mais Godé le Fombo, azan katsakar, allez la benve fort. La benve, tu veux moi du solo naïe. Voilà donc vous êtes tellement ébélé. Maman Katsianga la sédoise, maman chérie, Kovo V24 à l'international. Président Abisso Godé le Fomboye, président, en tout cas, vraiment, donc, tu as appelé Sigo Namoni, tu pousses à moi bouillir, santa moi bouillir. Pas tout ça na limité, et ça n'a habité sur les années, ben, on va savoir ici, et je salue de loin, tout va bien, bon, l'homme de l'ambulance, c'est Léo Scram. Mais on n'est pas à Bali. C'est le Scram et puis Junior Wendo. Le capé Junior Wendo pour expliquer à ceux qui les arrangent mon anime. Il y a le barrière, il se peine. Bonjour président. Bonjour. Boni. Kitoko Pepele. Na moni ma Pepele santé Kitoko et tout. Boni mouvement Empire Bakuba évolue ndeni. Empire Bakuba. Empire Bakuba naza kuna te olongo kala depuis 98 mais Empire Bakuba ezongit oui VTX a sali mouvement
Ça lui move ne obi azongi ici un peu bako. Elingo zonga so bazaki na vedilo. Vedino ba ebike asakoma déjà sango akoma ni mama banzambe mais papi texte atala ki degré yo juna mumbafu ndenge bana ngo bo ki trop tete ya bibolo kwa ngana zaki papa leki na yana 5 bana bana mpe bako bezonga. Bon, ezaki bula bien à départ à Bengainga to solaki ke na zoyakin pongande mnaka na mouvement. Bango tu wana mtazana orchestre wazate. Pardon. A Bengainga falaya ngape na mona ngo ezaki vrai boule. Nabi pourquoi pas na tchape maile na vinanga. Pour na pesa na oma pesa maile na batebele. Na accepté que c'est depuis mois d'octobre. Na accepté na arrêté maramnanga tout. Brisquement tangoyé. Mais apparemment, Empire raison que ma salle orchestre. Orchestre par rapport à que Godé le Fombo, au PC ba condition, ba remplir en gros yo pour binazon en ngade. Oui. Ils ont ba condition na pesa qui et puis ils ont ba condition normal. Normal. Na pesa déjà exemple que mutazaki na orchestre wa data panga. Ngapi mna yaki na orchestre et beaucoup ya na orchestre to sanga na vie. Na ozasu le Fombo na ya 1992. Via lingina zaka lo fumbono ya 1992 ngala ba ito solo la na solo ina mutu na ye niwa na pesa ke ba condition to aipsa nga oui papi tek ça d'accord bisque matin waye na ye comprendre ka zaka d'accord te na ba condition na pesa ki bon ça ne sert à rien ils a mouvement na ye a créer mouvement na ye à continuer ngai na tikal na ngane na la soki azaki na boule ya réconciliation ya kozongi selo ko wana elingo za bien mais lokwa na boule ya osala mouvement na ye. Si je comprends bien tous le rôle à Empire Bakou beza combo ya famille eza combo ya et donc palais familial parce que Godé le Fombo le roi olongwa ki okenda ki panayo. Siko papa le kaya habité na lingina bozong sa famille bozong na kati mais yo zo sa condition oya na mwasi na bana na na kati ndako wana te na na mwasi na bana ngate donc ngai na créer compagnie père ale kaye aza sona compagnie te alobi to sangana to zong sa plan ngape connaissant que père ale gazaki fondateur j'accepte to ye na compagnie à père mais matos na makambe belé yanga. Vous comprenez? Tant que vous avez pas peraleki, il y a peraleki mais ana ilogote, ana matos, tenga ce qu'on a na matos. Parce que peraleki fa solo nangati. Que tant on tsukangone bano bima, moi na logo yaki na babenga ngoni ni actionnaire, okomi actionnaire. Logo yaki na moi loko wana ozwabo. Ngape connaissant makama musique na biso, ba mission na memi na lingite baba no futa mandenge présent la mukeli. Pour moi na Congo présent la mukeli, le no pièce bango DD. Lelo ba ozwa te ngape je wana lingite bato ba ina sima na wana lingite on ya via azwaki 30 alongoli 20 na 8 po ya ye mukonzi 17 kala bina 10 lo Fombo oza na autant ba mission on na yina ba ba bina biso to zwaka 7 na biso be 5 na biso ça la vie tolito sala bongo lelo to sala sune za ite présent la muki lelo ba ozwa te lelo ngana o payer parler na ngana lemba. Les lobans ba ozwat na ligne sujet wana te donc c'est tout à fait normal to si to koli to komba mikolo biso to 8 ans pour te payer ba parler ta na biso ba succès tout ça là to payer rien là c'est depuis kalaté on a auto soit parler na lisko zonge la finalité et puis na ligne te ba jeune oyo na zo kamba ba vivre et ba événement biso vivre inango bo ebilo Fombo kamula ba sa ya ba mikila ke na betas ni ma na parler te c'est pas normal. Tolingi vie ya lelo yo mbongo ekotaka na musique mbongo so ekoti présence na part na ye oya zwaka ba misipe ba yebi ke tozwaka autant na pourcentage so ekoti 30 présence so zwaka 25% et yebana ozwaka 25 5 on etikali bon le Fombo yo za soki na 2% so pe combien ba misipe ba yebi ke ba zwaka c'est ça la vie so comme ka vie yaka nanu to banda po phrase avie yangwana na vie to sola te ayana to démarrer boto sola ngabi non le problème est quoi il place wana ngasiko na lobaki avant ko banda photo solo la le roi de solo lité bon fia bandi nae. Je me rappelle bien jour où feu Pepe Kala Koufaki
oh tu kenaki na cimetière déjà na tout un problème voilà au ça qui le au bois qui ça qui en don Godé le Fombo yo ne ozana au tikalaka jamais koyokana na Papitex. Jamais c'est trop dire. Et puis koyokana toujours yokana mais ko sala musala place moko folie solo. Là Solo. Là karaté ya on a zo bati li solo kaka. Li solo ngi zo senga no l'art hein. Li solo ka on dimi ke ngana ndimi lokolo yena be fort na yo et puis o tikala ki a regarder combo na image orchestre et puis lelo yelinga iba musicien belé eza yo tala par na yo yango un point très ko benga ngaka te yaka aya kaka boniko aya to banda c'est ça ezobuma et puis entre temps avant via ya ba masolo mo flou et salamaki déjà tinine mutu na ni wa jumsu to vanda ajebisanga mais président Papitex ça tindi ba clip wa mutu ngwa yawa comment yoza na position ba clip wana te ngape na kamwe siko yemo ni watuni mutu ngo meyone ni leki na pas le fumbo te le fumbo sunani wana ni wa mdazo ko informer nga na zui ba garde na koma genki ngabi makambo yo au moins biso ba congolais to za mingi victime ya makamana so bo travailler na ba étranger makamabo ya kaka donc na santaki déjà que bandi loko le banda ina zo ki garde mais tant on a eu au monde peu via ye na koma ki prudent pour m'embêter na sobla kana niwa sa ya zala na yipsa ki makambo tu na niwa mais et puis le monsieur européen sa garde vie dit lo ben nga na fond loko la ye na vie dit le courir maintenant le gâté nga lo na accepter ki et comment il peut le voir moi nga na telemeli vie dit lo nga jamais vie dit lo vetex na ko telemela bango te na vie ata vetex nga sali mouvement na yo wana nga na telemeli te donc tout le baké vient na biso Papitex azongisi un peu bakubate mais asali mouvement na ye mais nazo comprendre na ko s'expliquer nini ngana yinde to me ko beta cette place wala asali mouvement na ye mane comme nango empire texte te bazo beta Papitex et l'empire eza kombo mona ndena moni na ba riban quoi mais ngale na ebeli empire faut baza bango de na dilu so mais dilu ça change na comme te a changé te fait dilu za musicien ayemba atilelo auto yemba na disque ya avait des faux ayembi na studio nanga le kepe mikili et bimpe na disque fait dilu ayemba problème ezaka ke ba solola bien avié bazong s'empire na bango eza nango ya biso te biso zaka ba sali kuna mais lelo pe na tonga mo parler na ngai tant baza na besoin expertise na ngai na oboya te po baza ba vie tant na ye lisolo salami bien te nga lo bay lisolo eza toujours sous na 90 te ya 1990 lelo to na 2016 makambo évolué lo makambo évolué solo la pe na niveau 2016 so lingo boulé 1992 au moins na ketam sou moi na a raisonner mabe or yo moto raisonner mabe tant ba nezo kende faut que to évoluer ensemble na ndé mokili kende lelo lo fombona en 1992 azaka na mona te azaka na classe nanu kuta zui diplôme te donc lelo lo fombona azwa diplôme akoma na mwasi azana bane belé et puis azana ba musicien comprends tant yo solo la yo solo ka na ye moté o solo na bato belé bana simane wana funa ye ba ko solo la na o ke no sacrifier via bana batute ngamo pe na ko boma vie na ngate siko eloko constat on a salé pas Godé le Fombo depuis yo comment ko beta na album ya ba groupe mususu ya ba artiste mususu depuis pour comment na studio on dirait moi ma peka et to moi trop comme moi lolendo comme ba bondela yo comme moi neti kaka tandis que empire ba kuba bo fanda pe bo raisonner ma pour eza des groupes oyo bo fanda bo concentrer eza Victoria et Leison eza empire bakuba bo fandi vraiment bo ebi pepe kala ki mutu mnene tozong empire toyo kanaka ne to banko kumbela ngo leader azate leader asa kufa mais biso na biso bana tala leader kufa te Papitex ninga na pepe kalena président Dilu bango trois badalaki ba fondateur ya empire bakuba bango trois bazaki ba leader tango ayaki asololaki po mona ke lo fumba sa mapeka te
nga mutu nandimaki depuis mois d'octobre nga nandimi ko arrêter ba activité na nga na sali be mission na ba presse na sensibiliser ba tuke Papitex azoya na saki trop sûr mais nga ne ba frapper nga ba frapper nga eza frappe ponga nandimaki na arrêter pena ba activité na nga bato ebele ba comprendre nga te mais yo betaka osamaka mutu oza pe na studio comment kotelemisa makambo na yo po vie na bino azoya nga bi wana vie na nga ne na solo na ye na boule yo to loba eza mabete tozong sampire ezaki mabete eza vrai boule nga na kwena nga te lokwa na comme ingénieur de son na baile ndule rien nazalaka musicien et puis banda nazala na mpire nazalaka ingénieur de son bon ba pour na ebele na memela ba on nazalaka ingénieur de son nga na koto orchestre on a déjà ingénieur de son eza boulot na banda nga vana ko tampire donc na kata ngo te tile na combiner et puis yango nde simba vie yango wana simba vie omoni lelo musique ezaka synonyme ya kozala moi mendiant ou moi courageux nga les deux wana nazala ngo te nazaka musicien na ba boulot na nga studio sala ke nazoka mo ba infra donc ezala ngo mabete mais viende na ebité yim ta changer boule bien ba changer boule ou bien entourage comprendre ezo lekelanga mabe po ezaki vrai boule o nga na acceptaki na arrêter même ba activité na nga tout na ebeka ke na vie di loupé ko bonga avec nga il ngo bonga na vie di mais malheureusement na suka via ye na batuna ye basali o basali ba créer move na bango enfin et puis babandi bandule surprise lisusu ole kuto ko niema solo ko niete babando yibanga ba musicien de babenga bana na molili yo yaka yo zolanda kuna yaka kota bien yango mais c'est pas que tara leader a utipoto bon a utipoto podio ke na poto kala obosala kutu poto sa vingtaine soki ke komaneni oyebisuti parce ya uti fraîchement poto auti poto choix exact le uti poto pour ba mise pe ba keka 3 ba 3 ba chanteur drummer moko chanteur moko na animateur moko donc 3 musiciens et dans en gravité pour tango ba ke 3 na biso zo beta na biso et dans on mabete mais laxika ke eza acte moko mabe eza acte à bien te fallait qu'on ait ma solo silité à bandi mbalamo ko benda ba musicien bon na ndenge na ye et puis mensonge je me suis monene ezake ba ole kana TV babi batinda ngana recruter ba musicien pona ye et salama mukolo mote na ye bien ngote yuza muta presse mukoni nsi na lukio na lobige na recruter ba musicien ngamna za kana orchestre moi pa na ko mo be ngo frappe organisation mo monene batindi mutu na bango ye vers nga pona ko frapper nga kosinga yaka wa viazo ya ngabe na ndimi G zaki G nga mukolo mote na leka na TV na recruter jamais na ko sala ngobete pona kada na okese to betaka et puis to yaki on a yo yaki le 28 novembre to betaka tout c'est les recrutements wapi na chape concert en beleka d'orchestre yanga via que na mikili atika orchestre wa bakoka ko simba ngote kufa orchestre na tika ka wana tan bakabona na vie dilu bakabona na vie bwing asala ka mouvement na ye esimbate ekufa ba vie germain pa keneka sala orchestre ne esimbate kufa ngai o muna na orchestre to betaka to kena ba province to voyagera et puis ngana vivara comprendre na vivara na ngabo via ye boule la ka to zala to koliselo romain bon le roi sali mouvement na ye ngana na chouette eza vinae voilà donc eza vinae mais eza une question moko wana Merlin Bao na Eric Maïno dem to baba ina na poser yo parce que question na mona si na poser yo au banga ko répondre ngana banga question mo te na vie voilà donc à répondre Feu Pépé Calé Azaki vivant va vivre l'Empire Bakuba et tout a créé deuxième groupe Delta Force. C'était ça, non? Ouais. Là a créé Delta Force et ça qui n'a absence il y a Papitex. A créé Delta Force. Pépé Calé a tindi le fombo a recruté ba mission pour rajeunir Empire Bakuba. A créé Delta Force. Voilà. Ningo lobby après et au ça que l'air you au recruté Delta Force bu beti des disques na bino wana bu beta ki wana et au ça que Papitex a quitté siko yo baloba
et l'Obama que Pepe Kale na Papitex basi ba kabwanaki avant Pepe Kale yemoko akufa mais l'air Pepe Kale akufi Papitex ndaye koya kolakisa bolingo wana est-ce que ça histoire on a expliqué nga solo bien izaka makambo za wana kati te omoni makambo bato po o eza ce que mission nga kanzaki question nga na kobanga mais o eza makambo vie privée bato vie privée ya Papitex na Pepe Kale nga na koya koloba on na TV nga na tuna ki o répondre o baki o répondre nyonso répondre baki o répondre nyonso te na so répondre nyonso donc répondre eza vie privée na bango bazaki na ba problème pour empire ba kuba tout ba comprendre Pepe Kale te comment ko tshalo fombo recruter ba musicien sans ba ba yeba or kezaki idéologie Pepe Kale ibike nga lokola omoni nga za pédagogue na sala na za diplôme pédagogue général vie kala comprendre que na za makasi na ko kotsa mutu matière pour na tangela on a chik le vie kala comprendre qu'avec nga so na zui batu na ko pesa ba ma l'empire ko lega batu to batikali yango confie nga yi recruter batu na recruter pe batu ba ba sepela raté empire mobimba le reste bazaki na moi incompréhension muke mais fruit na bomona eloni apporter une empire et pesaki un plus donc vieux kala zaki na raison alors baki na moment ba ni na mneti siko to lo ba vie dilu na vetex bazo yokana te est-ce que wana makam na ngasus bazo yokana te mais bazo yokana te pourquoi faut tuna bango wana komba makam na donc eza siko faut yo kasi mwana bango za kati wana yo la mungi na tongo muni père alegi na père bazo discuter kasi oyoka wana ba vie bo discuter nini botikana ba faire wana zo koli siko tan yo mokake batiki na oswana tan yo sani donc choix ezate eza baba na ba problème na bango interne oya bango siko yango no moninga na boyi kokuta na ba komba wana na lobaka ngo bien place banjoko ba bunda ba matiti mona apasi nga na boyi na nga ba faire wana baza ba vie na ngai bazo discuter bazo bunda na lingi na ngo zala wana te ba bunda so ba vide so ki ba vide ba ko be nga petit na biso to vide baga de vide neni silis kono non to coopérer bien wana pe lisolo mususu mais ndenge ba bunda siko nga na ozala wana te pona ozwa choc mona veut dire ko eli yo ko linga te mkongone tout na so simbie nanu ti ozo toka wana ozongisi ye bu vie textuel nga ko yo rapidité je na ngali honte ba silisa je na bango so ba vide je na bango comme ça ngana oyeba po ngana minute no sala so aventure te na tchaka lokolo place na yebike na rolia so na rolia te na sala plaisir yo sepela na ba parler ngaba na ngaba souffrir na ko sala ngo jamais ngakuna tika mikili na zonga kini pona famille na ngabongo sikoyo na kino sala so ba aventure le logo to rezoni ozonga me ozwa moete te ngaso na mina zonga mikili même lobi na ozonga. Ah bon? Ngana mona poto. Na beta mir na ba chiffre, ngana beta chiffre, l'arpe bimina mir. Bana pe ba na poto. Te sauf wana na bota jamais libanda. Mukando zone. Te mukanda seko pe ngana mwana. Faut tuna so watu la hakuna. Voilà donc des bon. Mais tout le cas qu'on a quelques questions générales. Balbom ezobima bima. Balbom mango eza moi kokoso. Wana nga net nga na machara nga ba moté. Balbom o nyonso tozo mamikolo en tout cas ole simba makasi mais simba makasi te. Donc moi kokoso no tanga nga ba ko ba titre album te no tanga pe comme album a motuté mais balbom ezo simba vraiment te. Siko le temps qu'ingénieur de son. Vous remarquez que ba orchestre belé malgré l'album mais aussi maté mais comme il s'accrocher plus dans la générique yo siko le temps que ingénieur de son ni ça bon générique ça fait partie de l'album ce qui déjà au lobby que générique est simbi c'est qu'album est simbi loba que album est simbi c'est que na générique na est simbi te pour akimbe album no so monara so ba be simbi ezalaka soit car moko de texte nzembo soit nzembo bien générique et texte album so moni générique na bango simbi c'est album wana simbi so moni nzembo na bango moko ya rumba ya crochet c'est album wana simbi pour album tout banzembo tout te evanda na mato ya bato ezalaka ta moko mo de kotambusa album mobimba sikoyo l'air bino bobi misar album na bino wana Delta Force générique simara voilà cocktail générique simara et puis banzembo pe et yokana ils ont des exceptions. Voilà. Sikoyo, ce qui tu vas nous connaître, tout qui n'a moko, tout qui n'a pas de détails. Yo ingénieur de son, tout qui n'a pas de détails sikoyo. Troisième apôtre Bimaki.
selfie et simbite siko et c'est bébé album mobile na ebite yem ta koyeba ta la vente na e donc ce comme maramu yende a koyeba comme au moins ba question no ya ba privé ali o ya koyeba vérité. Oui, la vérité, l'état qui est ingénieur de son, aux hommes on a été que l'orchestre est belé, comme il s'accrocher dans l'animateur, comme nous ça plus que chanter pour chanter, on a bango ici, net mikolo, bateau comme nous avons bon animateur, animateur, tu n'y surtout ma banga, comme il m'a noté, n'en n'a le bien éclipse, bokango. C'est là, bokango, Bill, bokanga, nanyo, bokanga. Voilà. On a continué à dossier, mais on a le mal congolais. Donc Congolais, a besoin de combo na indi. A besoin de la musique bien. Congolais a besoin de juger l'album bien. A besoin de changer un dossier. Té, casse place au commis en. Té na commis on a té. Au moins na lobby boye. Animateur mbazoli a bien. On est pour battre babenga bango. Yango ne laxike. Expliquer boye, n'expliquer boye. L'album est belé ezo simbali sout. Non marché ba monter. L'album est belé ezo simbali souté. Bachan izo yo kanate yo le bilanga rumba nini osoyo ki déjà album ebima ki na fin 2015 to début 2016 au rumba o s'accrocher ezate bon on a pe eza sadi ya to le bagara ngana lo bango eza li campé ya travail oko lo bater te nazo lo bango eza pe comme ingénieur de son te ingénieur de son naza arranger l'orchestre wana te ingénieur de son naza connaisseur pour na bongsa son pour le lo cdn play sala nzemu na kabalenda ko sampa ya sala nzemu na ye eza yi naza ingénieur de son so to album tilelo wana sampa tezo bima tala moni abomba nano po mikolo yo makoko sezali et to décider ki to zongo na maboko siko to koti masolo biso pe to alaka te ne bandel to bano keneka ko bangembo abenga mutu nango ko ya to beta ba siko to koti masolo plein obima keba na makamozolo ba keba makamozolo ba ke na bokoti masolo nini bokoti masolo ngo ya album na to koti yango eza lo nga obi ke nga na bandaki album na nga depuis 2008 ebima te lelo obima te yo bimsaka générique mo boy animateur no mo boire boy na garage te wana ya flash na album ngute za na ngote ezalaka flash to expliquer ka bato ke to dayate ni ne bomaki promotion tonen wana presse o premier mois na bimisi yango na bengi presse na pesi bango balikonda bake babeti yango 1 mois ba 4 1 mois bena jour ekoki obike ba 4 diffusion ba bengai 1 mois ekoki na bundi deuxième mois na bengi bango avec Jean-Louis Mbanga témoin baye na bureau na nga na kaboli balikonda jour ekoka bakati na bido ibano za bo vi mobimba en même temps la rwana opesa bango za balara ba minerva la bana chic je me suis décidé na kati na Pierre Soularte wana za ba régisseur na biso ba boma biso do yo to dan de kona bango na presse mais ka ko expliquer bango les erreurs grave bazo boma pourtant bazo kata ba diffusion ba plan wana bazo beta ba doro kaka bango doro oyo ba yebanité ba yebi pe bango te ba opesa bango pe infranté mais ngalo fombo soka jour on a besoin ba li konde koki bakati diffusion na habité o komi na habité ngalo ko ta alerte siko laro na ko futela bana chic na ko pesa ngo ba régisseur donc ngana komi lokola entreprise mo futa ba régisseur pour clip na election na TV yango no mona na kata malgré qualité na ngo malgré niveau boulot na kata na ngana vandi na nga siko koti masolo ndeni to koti masolo pona nini tozana moi ba ben ngo ba paramètres tozalaki na moi ba incapacité belé même financièrement tozaki soufflé tozaki na moyen au sala studio te lelo to komi na ba possibilité wana nga studio ezali moi infra moke ezali ya obenga mo ba mission yaka boy yango mo to koti masolo album ya Sampayo bientôt ezapa na nga na studio et sili presque place boyo ka bena voix ya vieux pour vieux kes atikala ko yembela jamais mission na imo na monde mandima ko yembela Sampayo ngata na moni richesse abona abito ko tikango jamais plan ezobima l'album nanga Dieu merci na kuta na mutu mwana Lyon JP Batiki andimi ko bimsa plan donc oyo to sali ba né des années to bundana ka ba to bayaka te ba mso ya fente yo lelo yo plan ezomi nde to zo ba boza de na Lyon bazo lambango di e frenama ka pona marsolo yo ya frappe ba to salanga dernièrement so ba frappe ngate ndalbum mais le 14 février on a maman et comme on a raison non ezaki normal pona frenaki tout. Mais na minute au plan ils ont à Lyon, bazo lambango kalaté banakin, ba ressentir ba CD kitiki. Titre nango volcan géant, donc volcan pena moulai. Volcan moulai.
Volcan Moulay. Combien de titres? Ils en ont 8 titres. Générique. 8 titres, il y a 8 titres dans le générique. C'est quoi, les réseaux, Volcan géant, et puis 8 titres, et du générique, et Nakati, Godé le Fomopé à Yembi. C'est quoi, yo Yembi, yo, c'est quoi, Moussanoni? Kimbe, Naloba Eboye, Naza parmi les monuments en beaucoup. Qui monument, on a na basse. C'est quoi, il y a folie. Il y a une pire folie. Na tiki place dans un monument. Na quelle place mo na ozala skona sima ba seden sima ba sampayo tala ba chanter rebele yo ke bi matam sur 500e wana mamo bi mi courager nous ana o yembite mais bana ne ba yembi ba chanter pena bana ga te ba chanter pour ve jojo ikomo ayembi wana ve jojo ikomo ayemba na album na ba ayembi titre ba nsembu ba album obimba yemona ache sommet à l'état. Et puis ayembi nzembo na kaka e on a promettre batu ke nzembo wana batu fo ba bonga mapo mbalo to bunda pena oyibikela ko lobika boye batu maman babi akimbe loba na yembe la psuka muke eza pour la première fois na émission pour yoka nzembo wana bien na otelo bango jamais na kolingana za na sima bazwa moi sans sentiment nango yo yembi na yango te nazwa guitare na yango soit ki guitare ya nango est-ce que courant pesa te toi na kina ba gouvernement acoustique ezali mais courant bena ezali acoustique te acoustique ezali boto zela courant ya yo za te yo yemba kasi mukeka bon comprendre que ozano chanteur te atomina ba organ mais ba yebaka ndenge ezali so ba do laksa bango bona yemba suna organ le biso ba do laksa bango mais sikona linga te pona nini ya pesa nga bula ko koma chanteur baba no komelanga te fo yemba bien mani et ça la bien te na loba yo bien niveau na na basse na mboka oyo d'ailleurs nga sepelaka kimbe po ba kombo na nga ezate ngamu na mipesa pesa na batebele peno mona na TV na ba mise na ye nga komona nga na balobi yo komono hotel nga na sala ngote nga tous les combos oh maestro oh génie oh bendela Congo batu kamba yebsanga do batu wana baloba ngo po ani ba sentir donc nga siko na tikeloko wana place naza mukonzi ba bassiste siko na koma chanteur yango moni na linga ko meka te même awa na ko saelo a cappella o sepela menga na ko mana ngambo po batu siko ba bon ba benga no lo fumo fo ba noyemba yango moni jamais na ko yemba na be mission boy dege ba osekela ngayo na bité alors tokomi déjà na suka monde entier bazotala yo oyo baloba ke Godé le Fombo aza bel et bien na empire Bakuba oyo toyebeke ezaka pepe kale mais ba changer ma solo comme ya Papitex mon kilimo mabota lokolo ban nazalaka pene na ide pesanga bolingo na yo atize banda na suki tinalizaka na katwana omoni biso ki adike akoyemba te bokomina ngambu nalo balo bokomina ngambu boyeba omoni colère mati omoni biso za batu moko bata impulsion ozo matati olobaki zamba lobi te faut l'accès que biso bato kocha ba chanteur toyebi nuance toyebi charme toyebi orgam na demita bongo ndenge oyembi na demita nga na kosa te bon tala yo bao bayebi on va comprendre que wana kisimbi donc biso na boule fanda makama empire Bakuba nazo zongela empire Bakuba ekufa Vitex aki na bula zongi sango mais a sololi bien te na Viedilu a sololi bien te nanga na ebité so a sololi bien na Juna na ebité c'est pas sololi bien na ba vie msuba na mikili na ebité mais nanga a sololi bien te na Viedilu ba sololi pété donc yangwana en bref yangwana menga Delta acoustique to sisi disque na biso eza pa JP batiki na Lyon d'ici quelques jours à aussi ça va clip na kin batu bo vivre ga musala et puis le 8 mars oyo ngana Delta acoustique tozo beta na Matadi enfin pour la première fois bazo contrat te oyo na asir 5e fois tozo no beta Matadi Delta acoustique mboka na bino seneke na oma tozo no beta trop mboka na bino wana ba na ezoka yo beta na palette akimbe toza très fort na minute oyo parmi orchestre ya kin o Kongo ko kontele to na kati so babi benga ke ba représenter musique ya mboka biso za parmi orchestre ko représenter mboka kitoko samboka yo ka soni
ba courager pena bazate na orchestre na sala ka tout so za courager na expliquer yo luka musala na yo kende boyenga na daka na entouré na ba musicien donc c'est-à-dire so zo beta so sepelité oza mutu moko oza na ba problème na biso ya kala eza nango ça n'a rien à voir na musique donc ba o ba yaka ba o bazo le 8 mars wana ba ressentir benage orchestre mtezo beta donc na yebisi batu tout ba linga biso ba o ba na moyen ba rolanda biso le 8 mars toza na invité munene oyo na poninga moko nani wana sampa yo kabalenda ko aza invité bon aza invité sous munene mwana mutu na ot te aza invité munene po na otala boulot ngakuna kanisa invité munene Papitex ezala kanango c'est invité munene yo akimba osala toi du sanga ba problème président Tex aye asali mouvement za na tante migolo faut organiser orchestre na est-ce que Justin a invitation na tante te menga na ko dira je demande asala orchestre sika faut recruter Justin na invitation te mais siko na ko sala ngote po na ko déranger boulot to sala. Et puis, il y a Namoni Bariba en Andoulé, le 8 ans. Encore à récupérer déjà 3 musiciens. Et l'autre, musicien. Drummer. Na ebisi yo ba musicien oyo ba leka pananga bazana ba orchestre belé tali belé. Netokesen. Ah? Netokesen ba nota. Netokesen. Ah. Natangelo kana otangelo moko. Te tangaka mibale. Mibale ozanga besoin mibale. Ah, natanga kaka omoni teka. Azai pa werati. Omoni Kenchap abeta pa waze quoi. Drummer o ba benga virus. Deko ki na continue. Continue. Oyebi Papi Kalombo azaka na mopanja fali na gauche na ye na continuer sus bon Cambodge Cambodge oyebi ete ah bongo Dino liaki wazaka mokonzi pa fali na continuer ka bon attaque sa mo mazaiko yibaka obaka na poto oyebi yo maka mozoluka po album na yo esimba o Tony yo mtana besoin ba vérité on a nani susu toke po okangami trop et pas fali okoti na zaiko bon Golbert wa to boka pa faire oyebi que Golbert mwana nga na konyeka continue ah bon ndaka za siko pa kabose petit na ngani mate ça écouter l'autre oh asa ilo deneni la plupart des bateaux tout boki wana ba ça a rien ya solo wana oui ça a rien donc wana pena da bangoka et wana obomi ki Freddy Akimbe na yo posa chroniqueur lelo soko yoki waze kwa ozoka banzemo ozoka bâtiment ezo beta wana virus Kenchap auta pananga base ya culture po omoni batterie yango ezaka base ezo mema siko masuwa Kenchap yolo ba ke batsala rien batwana fali ya no cha mutu na gauche ne chaque jour tous les jours voilà siko so moni ata Barbara kana mo mona ntiama comparateur wazo vandisa orchestre kasi ba mise na ngati siko ba mission bazo bima baza ko bomanga orchestre ngana bomanga nga orchestre est-ce que bazwa ba mission na ote bazwa ba mission ka ya balabala na zoloba ba msuna lobi ke ba yibaka ba msuzu ba kenda nani ayiba ondeti o bakenda na zaiko ba yiba bango o ba kemiko ba Vtex ba yibi bango vous comprenez batu ba yiba bango bazali na oyo zake na bomi na nga mouvement ba mission ba monike non photo luka ba move to kota ba msu bende za kovandi boye skidi ba benge neni to peso licha sika yepe na moni licha sika bien akenaye bazali ba msu mona ba kosi bango non ndeti mikolo na yoki fuite ba kosi bango tozo voyager tozo kende boye bon loko biso tozaki na préparation album na yebisa bango ti to aussi ça ba clip bango balela voyage mabe ba malewa ba voyage wana ba comprendre ba comme na retard ba kena bango ti comprendre or que tant ba ke wana ba so ka biso siko malewa ba lela to récupérer ngo to so ken le 8 heures mama na malewa matadi po matadi eza film wa misi to komi déjà kochité to komi na suka boyebi makama malamu eumela raté ça dit nzungu balama biloko balama nzungu ma famille la lengité mais balama nzungu moke ya on est moi kitoko président Lofumbo ils ont battu belé bazotala yo parce que besoin na besoin belé à koloba vous avez belé à koloba pour Papitex a oti poto aye ayaki na moi ba biloko batindela ki yo amelio et puis Papitex a prometa ki ola cheote Papitex a peso parfum te lo te na besoin koloba mais nous croit toujours courir derrière temps mokili mama batala yo Akimbe Akimbe oyebi boule na yo na comprendre mais on a avié na roya jamais na TV na BT Masasi jamais na osala ngote aza vie na ngawa permettre ye kum dape sa ko Lofumbo
Yemda pesa ngomba lo fumbo. Mais nga siko na kin balobaka lo fumbo, moi no pepe kala tikela bango. Balobaka teke lo fumbo, moi na papite sa tikela bango. Côté neza, le choix est clair. Donc, public et yebi na tikela nga bango. Donc, côté na vie, azane calme. A mona jamais masasi na nga verrier. Aza vie na nga. Ezaka ke yemda solo libiente. Yena batune ba frapper nga. Po ba utiliser nga, na sa la papitex base. Nga na kanti tozo sangana, ok. Na sa les bases. Ba yolo bango tango aye. Que na tine lo fuma recruter. Ok, phrase wana ezalaka tene bandeli. Donc eza acte moi mabe, o esali pena bienté na entourage nanga. Mais na betika maboko, nzamba sunga bango, mouvement na ye kende liboso, batu ba bo sunga vraiment ba obona ba moyen, bo cha vie poids, mouvement ne simba po aza vie na biso aza pe chanteur a yembi trop na mboka. Omoni ba absence ebele na mboka yo sala bienté. Ta sikondi ti batu na ye ebele bazwaki médaille, ya zu médaille te. Tout on est touché ngai. Donc avait azongo ko tu ba pesi yote, toujours dans na biso to bana mike to zela. Bana mike. Oui, il paraît na yo gai. C'est que yo ebende ya Congo ngo basi obeta ya Congo na ya pamba. Kasi ne kana likulu ya mupepe. Ndeto yo kama solo ke ba pesa ki ba père. Ba récompenser ba père. Mais parmi ba père wana Jibe pas da père. Nani? Jibe. Boba jibe to matato kitaba da peka ba grand frère na nga bokanza te na bandaka kana nga zalwa room tout monde. Nga na tunika question te. Nga tunika question. Est-ce que ba jibe na ba wega ba za ba père? Ba ba grand frère na biso ndenge omona ba wana ba ya omona ba wera na bato kala. Biso to yaki na biso avant mais to banda musique nda avant trop. Ya on est là par exemple la room amukolo dans été. Yo na 3e génération to 4e génération. Nga oh, biso za pena bana mike ne omoni ba génération ngana ngana e bango te ngane na za pena bassiste o na représentaka mboka yo banda ko beta bass na yo na 4e window ngana beta na lobi o banda musique na yo na 40e génération bon nga yo fo yibsanga génération boida tel ponga na yibana ngango te ngana bana na papa window na beti na loba kasiti papa window te na loba yo zali la 5e génération. C'est quoi papa window génération ni? Tout ningai na bino que yoza 5e génération. Tout si ça comme ça. Parce que ozo ko baté tandis que oza ya 4e génération. 4e génération ba pesi bango ba médaille. Ceux qui total na 4e génération batali bazui JB bazui Wera. C'est ça non? Parce que yo beta basse, ou beta na ba intervention rapide, ou beta na ba quartier latin, ou beta na boy, mais yo rien. Salande forme basse beta en Afrique. Mais aux médailles, tu vas reconnaître. Si médaille on a ba expliquer ngai ba pesi nanu ba mikolo. Comprendre? Y a toujours ba bon ba mikolo ba soa, mais ngana comme est-ce que papitex ba pesa giete. Or yé pas dans mukolo. Et là que toucher nga magasi yango na fallait ba pesa via na médaille, ba pesi était bon. Ils en ont envie, vieux courage, n'a pas so ba chance belle place aux ali, continuer na move na yo. So qui peut li kamarocha un plus to banoya au bengi petit na yo, l'offre na ilo be na move na nga, na besoin pour na yo na roya na oboya jamais. Malgré coup on a joué, malgré frappe on a joué, mais toute façon ko benga vie na roya na osailo ça là au boulot na comme il faut. Bato balinga ngai bolembate, za bitumba makasi boza ba prière toutefois. Chaque moment vous avez prière pour chaque façon on a un album makamba boyaka mon kama bitumba mo be ça le ko sa mouvement et sa projet heureusement Dieu merci mbaloyo JP Batiki ça me jouer la produit zo quitter laboratoire à Kimbe bato ba yo ko moni oko sala orchestre na zo linga po beta le empire tamso ko yemba le empire mo beta le empire te comprendre Royemba le empire mo beta le empire. Mais au peut que ça mouvement na o beta le empire mais yembe li ko za le empire te ça non ka nemo to chité pour te na 2 minutes. Et ça la mais so kuté na ba coach né di biso et a pas pour rater. Pour battre ba reçoit coaching to yogi pena makamanga bimi. Mon poto chité na pesika ba mbote na batutu bazo landa ngai partout na monde. Na bandi na bao ya ngai oyo nanu afongoli masolo lelo za JP Batiki na ekilino mouvement na Lyon na pesi ba mbote belé merci à trop ndenge mouvement lelo bato ba aujourd'hui so na ba CD na ba DVD na pesi ana nga chibo ba na Suisse ba mbote belé
venanga d'Eric Moss peso bambote Degas kusungana bino tout na Suisse wana po wana eza mboka nanga na ye na Paris place Masolo Fanda pa Masolo Fanda na moni pire nga ma frontalo na pesi bambote belé na Paris wana pesi ya Bob Maso bambote na ebelé Rigo Makengo bambote na ebelé na moni na Allemagne ya muntu Mamadou Polondo coach na pesi bambote Ado Lungu bino nde bozaka soutien nga ya tous les jours bolembate na moni Alexis Luau na moni José Salai na moni Serge Kambankuna na moni Aimé Boubala Kika na moni Kati Pala binotu na ebike bolembate des fils masevo petit nga ya Kati o pena okolobate pour na bino eza obligé na minute po bitumbe ya fort babandi sujet ya koyiba or koyiba veut diminuer faut moi substance yaka et au sala bien koyiba na mo hémorragie kokanga musique eza bien na pesi vena on a kini Sony et Chomo Sadat Selemani Mutambongo pesi bambote na place azali na robosa na jamais akimbe po atika ngati akimbe na ba moment boye na bana loba te pour première fois na loba aya lobi na ngate yo vanda boye te po bazo loba loba yo vandika na pale ya on Fredi akimbe ba merci nzamba sungayo po ebele bato ba komela na ba Facebook bato ba boya ka bulango ba komo yipsango pesi biso raison to yipsa ke onini ko mekate bonga na yeba ite keza frappe ngana mona ko ezali lisolo mo réel na kende na epole PV nanga bon et salami nango bongote bambote na bino tu bato tu bolinganga otamsu na tan kombote eza makambo caméra eza pe likambo temps na pesi mbote na batu tu o baza na province ya ba Congo na minute oyo pour le 8 mars to ya osala fête ya ba maman na lingango troponga na botama le 23 mars donc ezaka mwana nga kimbe donc eza lokwa na os fête anniversaire na compte ba maman nyonso bolinga ngai boya wana bo sepela boyoka musique ya bien musique ezanga bêtise musique otozaka complexité otola tsa ba danser ba kilota mike po bato ba sepela te bomona ka biso mibali na invité na nga na bengsi Sampayo Kabalenda ko toza le 8 wana na Matadi et ozala bien makasi après Matadi tozonga awa to continuer ba tournage na chaque clip pour elanga oyo ba kermesse banini bato ba sepela na volcan géant na robosa na pete na moni Seden Play un grand léopard na pese ba mot de place azali mikolo eza ka bongo donc mikolo lingo lingate tozonga wana na équipe mobile léopard Delta kusike za lango mais léopard en marche eza blague te po surtout mitiki muto simbo azate. Merci à Kimbe. Voilà, donc on a beau comprendre maman Godelo Fombo et puis c'est pas si parce que au monde le robot sur bané rozela yango sur libienté ça rend moi pas si mais vous avez tellement ébélé obika bino sepela min kota la www.clebois.com ça dit tout ça la moi ya ba femme et la moi de la femme et ça la Juliano Erkamel, Julie Mekatol, Flabel Widi, Eliane Loulou La Rose, Kovo V24 à l'international, Bienvenue Ndombe, Katia Ngala la Sédoise Maman Chérie, et Grace Tédic à la Reine, et Ezana Moutou, Moko Mikolo, Komune Orfika Yembe, Kofi Kaseka, Panye Tepenayo Pesou Jennifer donc de Soukaka wana ole to kenarkena moi mamilaye to kekana Jennifer Neema déjà ça c'est peli to komi na Souka Merleba ou Eric Maindo à toi pourquoi pas Herman Ampoyo yo Mima Wetu Bela Dinganga à suivre.